le 20 décembre oyo ya ne oyo potokota 2021 kola bine sabana nzambe nyoso muntu nyoso asala offrande na ye akoma requête na ye oyo alingi nzambe asalela ye na 2021 amema yango pa pasteur na yo to prophète na yo ekola lobi azokitisa mawa na ye na mboka Congo nzambe alingi kimeza na Congo makile sopani pe mingi bo s'abonner ebele na chaîne oyo soki bozana besoin d'information ya artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tuna nzambe nyonso tout référence kokende sika musute zaka na tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de boto qui viennent pour les siècles des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto a tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez recevoir cette émission sur cette chaîne des informations, une chaîne éducative, Tolo na TV. Il y a maman Anne Kalamba et vraiment maman Moussa les autres continuent toujours kakandengo lobaka. En tout cas, beau travailler, mission nabiso na moki les alliés pour na ko peupler quand il y a nzambe et puis ko dépeupler quand il y a diable. Je ne suis pas seul dans ce plateau, je suis accompagné d'une dame, elle est prophétesse de Dieu. Ensemble, nous allons découvrir qui est la femme. Bonjour maman. Bonjour papa Francine. Oui, bah abonné na biso ya Tolo na se, bah ningi ba premièrement et combo na yo et puis ministère na yo. Ok, merci beaucoup. Na bana nzambe nyoso bozo landa biso o bolanda biso na Tolo na se na chaîne na bino bolingaka mingi bo s'abonner massivement. Ezangai lelo maman prophétesse Sierra Mboyo oyo nakufaki na lamuki nzamba eko zongisa na mokili na ngolu na epe na mawana ye na eza liboso na bino awa naza ko lancer message na bana nzambe nyonso tout. Merci bisika bozo landa, merci na bino. Oui, merci vraiment, peuple de Dieu. Et puis, abonné à Tolo na cette télévision. Tant que mon a tous les carana plateau, c'est pas pour parler de n'importe quoi, car ici dans cette chaîne, to élèvera car combo et Jésus, mon a car à 100% Jésus-Christ. Donc, biso awa combo et sunde tembama. Donc, combo ya mutomo qui était car ya ce tombama. Yango le baki ceux qui te tombo le combo nae, to reconnaître pe nani o yazali. Maman obenga ki biso lobi ozali na message oyo nkolo apesio à propos ya nation o ezali mboka na biso Congo okutaki na mabondeli peuple de Dieu ensemble na ngai pe to ko découvrir message yango eza nini au juste. Ok, merci papa Francine yamboto banda message toto banda makam nyonso to kumsana nkombo nzambe to ki okanga misko tia mituna biso na se pona kobondela éternel Dieu tout puissant nzambe kombo na essence la ma kombo na neto la mayawe poza mala mingi na bomo na biso nzambe ya mboka Congo ya bandeko nyonso bazali banda pe na Congo yawe na nguya yawe na pesio merci tika ete kombo na neto la ma kombo na essence la ma yawe yawe soki nani te liboso na yo ko telema lisusu soki yote kolo na nguya kolo o zali mwana babota te pe kolo uta na kati ya molimo santu nzambe yo liko kokufa pona masumu na biso ponga na bandeko nyonso tozolanda biso na moment o nzambe tozala ko bikali na se ya mabondeli na yo na pesio merci poza malamu mingi na tiki message otokopesa nzambe e édifier mitema ya bana nzambe nyonso kolo lokola yo pesa ki mosali na yo insistation pendant 3 jours ya prière kolo na message na yo lelo toza ko transmettre yango na bana nzambe nyonso balanda biso tika ete édifier motema ya moko na moko na tiki émission na biso na salo boko na yo ko banda biso émission kino ko suki sana salo boko na tolobi bongo merci Seigneur Jésus-Christ amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen maman. Vous êtes dispo déjà pour le ainsi dit l'Éternel afin que peuple de Dieu bazala édifier et puis message oyo
et par la grâce de Dieu nayebi ki okomati na ba autorité ya mboka enfin que ba prendre précaution ya ainsi dit l'Éternel kana tango ya kala to bana ko mona pe soki nzambe alobeli mosali na ye moko accueilli devant ba roi à parler alors lokola mama pe a eu opportunité wana nante ya ko mona ba autorité ya mboka a lancé yango à travers médias et puis lokola chaîne Tolo Nassé etala makana gouvernement congolais mobimba ba koyoka message oyo et puis ba reprendre précaution. Maman, à vous. Merci. Merci beaucoup. Nabana nzambe nyonso. Ngai mama Siarambo la prophétesse nazalaki na ngomba na bondeli nzambe pendant 7 jours ya prière et na ekokita men message wana nzamba pesa kinga na ekomata lisusu 3 jours ya prière lelo na kiti na tongo ndi na bengi na chaîne na biso oyo ya Tolo Nassé pona ko lancer message o na bandeko nyonso bozolanda biso kola lobi na ebisa peuple de Dieu bana nyonso oya ye ba obalinga makama nzambe ba obalinga ko sambela nzamba bina ebisa bino année 2021 eza année ya prospérité eza année ya élévation yo ndeko ozolanda nga liboso ya TV na yo to liboso ya téléphone na yo eza année ya prospérité eza année nzamba zo sala makambo minene na bavi ya bato et message kola ebisinga na ebisa peuple de Dieu bana nyonso ya nzambe kola bina ebisa bino azokitisa mawa na ye na mboka Congo kola lobi azokitisa mawa partout bisika bozali na bandeko nyonso bozali banda et maladie o ya coronavirus ezalaki maladie moko ezalaki na monde à ténèbres nde na kande nzambe o ezalaki na ngopona bandeko mususu to ya biso nyonso tu na oto bandeko tamba na kobanga nzambe te kola lobi azokitisa mawa na ye na vie na biso pe na ba santé na biso et kande nzambe nde autorisaki po maladie wana eza ba maladie moko eza spirituel mais kola okai pe ko arrêter que maladie wana esala mate elingi pe boma bandeko mususu te kola pa linga ekoloba ke donc soki nzamba autorisaki yango te to pa linga kite linga esala mate elinga ki ekoma te tala maladie o ebomi bandeko mais nzamba ebisinga na ebisa yo ndeko ozolanda ngai zwa message o partager yango na bandeko mususu ko bomba ngo pona yo moko te partager yango kola bina ebisa bino à partir ya le 20 mutu nyonso tout il faut asala action de grâce le 20 décembre oyo ya ne oyo poto kota 2021 kola bine sabana nzambe nyonso mutu nyonso asala offrande na ye akoma requête na ye o ya lingi nzambe asalela ye na 2021 amema yango pa pasteur na yo to prophète na yo mosali ya nzambe nyonso ebiki alandelaka yo na prière o aza père spirituel na yo sala offrande wana soki eza na kati ya famille bokoma ba requête na bino bosali offrande na bino ya famille mobimba bopesi na mosali ya nzambe amata na ngomba ndenge na biso na moment oto sur les sites bandaki prière il y a 15 jours et to bandaki prière il y a 15 jours déjà to succès le 31 décembre pour na kokozwa procession ya kokota na 2021 et kola bina sabino bosala ba offrande wana ko matana ngona ngomba ko memela basali ya nzambe soki yo moko za netumbe soko monike okojene pendant 3 jours ya sec. Donc, au banda tongo ko fongola kan le 18h au sali pendant 3 jours ya prière aux yeux offrande memeli pasteur na auto prophétesse na yo to mon père spirituel na yo abondeli pona yango na requête na yo ke kotikela ye wana message nzamba bina yebisa bana nzambe nyonso kola zo kitisa mawana ye na mboka Congo. Merci maman vraiment na katio malobate na tika mo pose tango lobi ke kolo zo kitisa mawana ye na mboka ya Congo mawana ye pour tout le monde na ba o basala kama be na ba o basala bolamu ba nyonso ba bénéficier na faveur de Dieu wana ou bien ezo kipeka ba o ya nzambe ba o basambela rande toloba non kola ebisinga mutu nyonso kola aponelinga te ke mutu asala nzambe to mutu biso to za batu na kati ya mokili eza eloko muso yo sala papa Francine meza mabe yo yebite eza eloko muso yo sala o obeta mutu musili bako me mutu ayebi yango te tant muso mutu wana azwa tante ko biso ndeko Francine likambo salinga eza mabe ndekola bi makambo mabe sala mingi na mboka oyo makambo eze ebele otoki koloba tant mususu te mais yo moko bisiko zo babiki makambo mabe ni seke omitali vina yo nini yo sabila nini yo tambo na 2020 donc luka mabe oyo salaki na 2020 okota na 2021 te nekola lobazo kitisa mawana ye na mboka Congo nzamba lingi kimeza na Congo makile sopani pe mingi e batu bakufi mingi même makamba covid-19 oyo batu bakufi mingi même ba innocent
et kande nzambe ezalaki na libota ya Congo mobimba nga na benga ngo libota po biso tout toza ba congolais toza makila moko kola lobi eloko liboso bolingo ezala na mboka Congo nzamba lingi kimia message oyo yo ndeko olandi yango partager yango sala offrande na yo le 20 avant le 20 déjà le 17 toza na jeûne prière pendant 3 jours ya prière et le 20 au memeli pasteur na yo amatanango yo moko mati déjà ngomba pendant 3 jours oh tokobanda prière na biso le 17 jusqu'à le 20 au memi offrande na ona requête no memeli pasteur na yo abondela po na yo ko mama na lobi boy ezana bande comme suba to ko bima bima non ko la lobi le 20 yo lobi le 20 ndenge nzamba biso non samedi to bimate to dans la bandaku bozwa suki mo ebima na bible botia na mai bomela ba message nyonso wana ebima ki ezalaki n'importe et puis ba trouver que bande kwana ba za toujours ba lobaki pas de la part du Seigneur mais na ba sentiment na bango est-ce que aux en assurance que ba croire na oyo zolo ba que le 20 décembre ya 2020 awa bande ko ba action de grâce wana première question nanga et puis deuxième question nanga ezali pona bande ko ba na ba église fixée place nini asambelaka ba offrande wana ya action de grâce baromemango wapi et pas banani ba pasteur bazali basali ya nzambo bobondela nzambe ya solo pe bazali donc ba pasteur bazali même maman Siarambo yo azala la prophétesse nzambe apesi message biso déjà to bandaki prière il y a pendant 15 jours to bandaki yango na prière wana to kosukisa yango les 15 pardon après les 15 les 17 biso nyonso bana maman Siarambo yo to koti retraite to ko bima jusqu'à le 20 to kozana ngomba to ko mema ba requête na biso même bisika bozo zana poto za libanda koma requête na WhatsApp soko za église te ozana pasteur no to ndengo yo moko lobika ozana pasteur fixité bengal mémoire il me maman Siarambo yo koma requête na yo to ko matana ngona ngomba le 20 to ko bondela nzambe to ko kisa nzambe o alebi donc en 2021 eza lokola tozi procession ya 2021 mabe nyonso esalamaki na bani nyonso eleki otambolaki malamu te eloko moko mabe mutu moko abetaki oliba kufongola motema na jeune ya 3 jours wana kobondela nzambe to senga kaka ko senga nzambe libate bokola lobi année 2021 eza année ya prospérité eza année ya élévation eza année nzamba do sala makamba minene na ba vie ya batu nzamba zo pambola pa zo fongola ba porte be na ba vie na biso eza juste ko senga kaka maona nzambe pendant 3 jours sujet ya prière maona nzambe na vie na yo maona nzambe na libota na yo pendant 3 jours to banda yango le 17 na tongo to fongola kaka na 18h omeli kaka tina yo ya moto moi lipa na yo ya ndambu omeli c'est fini et sili pendant les 20 nde to clôturer prière na biso na butu wana eza message oyo nkolo apesi mama Siara na ministère na ye ou bien pour na toute la nation congolaise eza nation congolaise nyonso ba o balinga makambo nzambe po eza na batu misusu ayoki ne message asaleli pe yango bazali et maman Siara za na bane belé o bazali banda o bazana Congo awa donc pas yoki message ya maman ba misusu déjà tant ko la pesa nga message wana na benga ki bango pe na informa ki bango donc na bande ko po zo landa ko tika message o po na yo moko te na bolingo nzambe partager yango massivement partager yango vraiment eza recommandation ya nzambe moko lobi le 17 toza na retraite pendant 3 jours. Donc, tu as ta retraite na biso on a de 6h à 18h au Fongolo Meliti na lipa. Pendant 3 jours. Les 20 nde to clôturer, to memi ba offrande na biso soko za musala nzambe olandela ko na prière. O sali offrande na yo, o tindeli requête na yo na offrande na yo, amati na ngomba a clôturer na ngo na prière. Donc c'est un peu ça message que le bina pese ngwana. C'est bien maman Siara koyoka okoloba vraiment et ça message moins important na singa na bana nzambe nyonso o batala kabiso na tolo na en tout cas to prendre vraiment en considération parce que ce n'est pas du blague quand Dieu donne un message nous devons le respecter parce que il a un message belé et bima na mboka oui ezala ki fausse mais et ya maman Siara biso to yebi mosala nzambe ya solo vraiment abanga nzambe atambo na obanga nzambe mais maman Siara na zungi mom ki sima balobi deuxième vague ezoya na 2021 na janvier makasi ya coronavirus pendant que nkolo la kisayo que 2021 za année à faveur au kitsamawa mais mindele pe to ba ekolo musubazolo ba que no 2021 deuxième vague ezoya confiné to za sous confiné to ebite mawanzambe ezalaka na kati ya confinement ou bien comment
nzamba confondre bato nyonso bazoluka ko souffrir ba congolais. Nzamba confondre bato nyonso bazoluka ko souffrir bandeko na biso nyonso baza tala. Il y a des gens hein, ezana bato msunde to fandi a bazoluka kama beko mela biso po bango ba sepela. Nzamba confondre bango. Ezana toko tanga ba kombo ya ba église ya bato misusu te to ko tanga te plan na bango bazo préparer. Mais nzamba confondre na mutu nyonso azolinga lelisa congolais makile sopani ebele. Ton kola lobi ke to bonde la pendant 3 jours, le 17 jusqu'à le 20 to clôturer prière. Et ngana clôturer yango nangomba. Na rozana ngomba na rozana mangenge ngeba msubo olanda oboza na kati ya Congo awa o linga compagnie mama Sierra na prière wana ya le 17 jusqu'à le 20 le 17 au jeûner na kati ya ndaku le 20 biso nyonso na tongo tozana ngomba ya mangenge nge to clôturer jusqu'à le 20 na pokwa nde to kita ngomba. Merci beaucoup. Alors mama Sierra ba stratégie ni osali pona bandeko ba na bandu na fin fond internet ezate télévision ezate alors que message o ezali pona toute la nation congolaise donc mboka na biso ya Congo. Alors effort ni no sali to stratégie ni osali pour que bango peut ba bénéficier na prière ya 3 jours wana ou soit information peut comme la bango. Oui, pona batu nyonso bazolanda biso bazali banda ezana bana mama Sierra belé bazali banda pezana bana msusu oya batu msusu bazali banda. Donc batu msusu na ndenge mote ba pasteur msusu soko monique oki ko sala offrande na yo bondeli pendant 3 jours bengi de pa ina yo ke pa ito prophétesse nanga mama nazo bondela pona oki message boye soki pe basala nzambo bazali ko la bala a révéler pe basali msusu mais na yebite mais soki pe musala nzamba lobi ke lokola nga pe ndenge partager na prière mama Sierra o ya lobi o bengi le mama Sierra mbo ya ngona soko monique oza musika o sali requête na yo o tindelinga na WhatsApp otindelinga na WhatsApp to komata na ngomba to kobondela nzambe. Ça va, merci vraiment abonné na biso ya tolo na se. En tout cas, tolandi bongo ezalaki message ainsi dit l'Éternel comme on peut dire que Nzambe a lobby à travers Mosali na mama Sierra hein azoki tsamaone na 2022 donc papa signos tout monde na 2020 oyo malgré na basuka mbola nkolo asali ba msungolu mais biso pe ba msoto souffrir to na banda ku maladie déranger biso ane mobimba souffrance chômage nkolo alobi 2021 eza année à faveur ya Congo bino mo bozomona déjà na famille politique déjà ba réalité comme koleka donc na rotala na misuboye to comprendre que donc changement vraiment ezoya. Là je remercie directement notre président Félix Antoine Tshisekedi pour na ba initiative ya malamu azosala pour na ba stratégie azosala c'est pas pour détruire notre pays mais pour arranger parce que tout l'exi ba moment belé to zaki vraiment na désordre nandenge kolope azo révéler basali na vraiment en tout cas nzambe vraiment azo lokum parce que mboka oyo tant au président azwaki pouvoir première des choses à cela qui a dédié on a maboko nzambe ezalaki déjà symbole ya kolakisa que non mboka oyo Congo eza sous dirigé par na pas ba présidente eza dirigé et pas mon nzambe mama Sierra a propos ya art président salaka ya ko dédier mboka na maboko nzambe place aux alaka bien sûr c'est déjà passé place aux alaka quels sont sentiments nini et mataki auto réaction ont été comment? Merci beaucoup papa Francine en tout cas na lela ki makasi butuana pe na komisa ka nzambe les ambala liboso na mboka na biso tant msuto mona président asali loko moko ya kozwa mboka oyo ba pesi ya diriger yango pe a pesi yango na maboko nzambe donc na komisa ka nzambe nzamba za munene nzamba za malamu donc na komisa ka nzambe na tonde penda munene ne siko pona ba sali nzambe mususu ba ju message te ya le 17 le 20 est-ce que ozana système ozo ça peut-être ba réunion ou bien ozo kende église par église au pesa message ou bien na réseaux sociaux ndengo leke pa na biso ozo le ka chaque fois pour que ba o non ba recevoir message aujourd'hui déjà nous sommes le 14 hein tito comme le 17 ça nous manque 3 jours. Est-ce que dans 3 jours on va recevoir vraiment message parce que beaucoup bazan à ignorance hein? Oui, et belé abatu déjà bon ils ont message à liboso na lancé awa na chaîne na biso otolinga mingi tolo na se
et message el boso na lancé awa mais ça pe na batu mususu oyo pe tant baroyo kango bako partager yango pona bandeko mususu donc c'est un peu ça message ko la lobito pe ça vraiment na bandeko bozo landa même basala nzambe so yo ki message ya mama Siarambo yo pe bondela po exemple basala nzambe mususu a cause la na ye ayo ki message ya ndeko na musala nzamba pesi mais à considérer yango te ya lingi parce que au moni na ba catholique non to mona te sango Amélie Masanga ba publier yango na Facebook non to mona te sango asali mabe moko boye na messe to sango asali mabe moko ba mona balekisi sango balobitala sango oyo kutu Amélie Masanga bo sango asali non to mona ngote nous sommes ka ba congolais nde to zala bongo ndeko oleka na TV pas critiquer muninga na asali ne ka ke mission pas finga ndeko nae donc oh boza bini surtout makila moko olingo finga e to sala loko moko boye oh eso ozaki oki message ndeko apesi yo poza musala nzambe kota na ndako fuka mabondela nzambe nzambe pe atalise yo réellement que ça message o euti pa na ye to euti pa na été kaka na point na mama sia o to toucher tango solo na nkolo na nzambe o azali papa na biso créateur de tout na habite so hotel sa ke pe kaya ba ndeko na biso ba pasteur congolais à propos ya ba désordre ba division oyo ba kochola na ndeko ka lobi opesi message muso aleka bomi na habite quelque part na Bible Jésus a dit royaume ko bunda contre yangote mais ba guerre o ezala na ba église na biso message o ebimi po ba misu pe ba non écran prophétique na moni boye écran prophétique na moni bomo musu pa boude na nda écran prophétique on nini ah ba message on nini siko tangu yo ozwaka temps yo prier. Est-ce que un colo pas de temps il s'arrête non moi il va vraiment nga déjà na sala ba on boye au monde ba o pe boye parce que division c'est pas normal rien que na Congo ne marambone comment nega utilo ba non tout monde ba sango na désordre te non tout monde ba nigérien te même ba nigérien et ça ba pasteur rebelle baza na Congo na biso baza ba nigérien nzamba pambola ba on pe bisika baza na lingi ba na lobi ton émission à ça quel bosso na bi na linga ba pasteur nyonso ya Congo na ba prophétesse na linga bino mingi nzamba pambola bino donc pour mon sango to nigérien moko asali mabe moko boye balekisa ngo to ba milliers na miso bato eza pasi ba obeng sande ko na même na basango ata mabe na ye eza na église il y a des églises musu eza ba bêtise les kaka même na ba musulman pour mon musulman a fingi musulman na TV eza pasi otikolo yo kango te na catholique quelque soit mabe na bango na protestant quelque soit mabe na kimbangiste poyo kamuto aleki na écran bandi ko finga elineka émission ayelineka futi de pembo on émission pour finga ka pa Francine. Est-ce que Zalani non a réveil parce que réveil vraiment en tout cas et na bande ko belé maman Siara s'il vous plaît et na bande ko belé pe batika au sambela hein à cause ya ba comportement na ba agissement ya ba pasteur église de réveil oui et ça na ba pasteur mususu to ba bande ko mususu yes soko za musala nzambe ya solo ngana ko bomba kibolumbu ya ndeko na ngaki ke so mabe na ye non funde ende pa nzambe non funde pa bato mokilité polelo yo salinga mabe papa Francine ko yete na benga ndeko na ngana bise tala prophète tala ndenge papa Francine salinga azolanga solution morote les seuls avocats na yolinga nzembo monde na biso frère Mike Kalamba ya yemba ya avocat na ngai non Moïse Mbiye pardon ayemba ya avocat na ngai Mike oui ayemba avocat na ngai nzambe ana place ofunda te c'est maintenant zolika mna finga mutamokite to no lobelo ko mawo boete na funda on pa nzambe donc tana lekile on émission na bandi ko finga yo donc bana nzambe obi ke nzamba limbisa bango bisika baza tongo eza na batu msu bazo yo kapé mate ayo ki asaleli mais à cause ya mabena yo moko ke koloba pe o memi bana nzambe belé na perdition siko kanda nzambe eza likolo na ngato eza likolo na yo ezali kono soko za vraiment musala nzambe ya solo eloko nini ko sala oye l'émission te ya liloba nzambe to pesa message o eza ke nzamba lobi mais yo bandi ko fingo bandi ko loba n'importe quoi soko za musala nzambe ya solo yaka otei mutu oyo même papa to bona na bandaku papa soko boti bana mono eko funda batu mingi papa Francine fo ke bana mwana wana mama tala papa sa entela betinga iboy mama tala muta salinga boy mama tala muta salinga boy ya salinga boy keba na mwana wana po komo yo ko yako bando funda bande ko na yo babeta bango mabeko milaka bango donc si maman Siara toujours kende déjà na rochité
Naina tuna question mo na ebike ko salo passe topé au cas mon question. Par rapport à la critique nyoso zo na ministère to o continue à cause. Par rapport ya ndengo mona agissement et ba collègues na yo pasteur, prophète, prophétesse. Est-ce qu'il y a des fois tu regrettes aussi d'avoir la nationalité congolaise topé ko sali nzambe na Congo ne to yoka pasteur mo binga ko sali nzambe na Congo te. Eza ba blague na Congo ba kunda rabatu ba sala rabu. Est-ce que vous regrettez un peu que za musali nzambe na kati ya Congo par rapport à ba injure nyoso zo bando banda ministère? Merci papa Francine, na regretta te. Papa Francine to finga maka. Mutu mususu soko respecter ta ngate ke na musala nzambe respecter ta na zape femme mariée. To finga maka le belange le roté. Ezana ndeko musu pe oleka na TV bando finga o. Abandi ko finga oyo bandi ko finga kasabo oyebana na oyebi ete. Tant suka ande émission esangisi biso to chaîne moko nde sangisi biso. Donc lelo na ye na tolo na se na ye na chaîne biso to linga mingi na tolo na se papa français benga bi maman ya to sale mina papa français na besoin lancer message à bana nzambe. Na ye na lancer message o etangami ya nzambe ebisinga yebisa peuple na nga boye loba boye. Mais mususu oyepa ye na émission abandi ne ko finga. Donc c'est un peu ça to lemba ko finga te Jésus kutu ba finga kiye ba beta kiye ba finga kiye aza mwana makangu ba finga kiye aza mwana baboti babali mama na ete ba finga kiye na ndenge nyoso tu. Donc so finginga e sala ngelo kote yo na nzambe na yo nzamba bando pinir yo continue no ko finga so ko do finga ba sala nzambe nzambe pa bando pinir kayo au moins la place auquel le bosso auquel avancé au poussani le bosso l'équipe première deuxième troisième aux sous-cima. Donc les colons finga basala nzambi. Merci. Musala nzamba ko lekate po finga muninga na ye. To pasteur oza pasteur na ye muninga na ko ina mabe moko boy to ko ina likamoko ze mabe soni. Ako lenga te sele ngo miso to apibie. Ako bomba kibozo bana ye abombi yango nde to mona pa église na ba musulman na ba catholique nde na tangi ba kombo. Donc na lingi pe bato ba ministère on a tangi mingi nzamba pambola bino biso tout au bon de la nzambe moko. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, fidèle abonné à tout le Nassé TV. Je crois que commis déjà à la fin. Il y a émission Nabiso. Base Zala qui message au Nzambe après ça qui Mama Siara. Hein, ceux qui vont moniter continuer peut-être dans d'autres choses. Et Zara non, toucher on a peu parce que ce sont des réalités qui se passent au Congo. Mama Siara a joué ainsi dit l'Éternel, mais une des copasteurs prophétesse ou l'équipe au bout en tout cas, ils ont ça la bien été message les 17 les 17 donc le 16 à partir de 0h Tobandi Jeune Nabiso et puis le 20 des clôture aux yeux offrande nayo action de grâce au memi et pas ya nde to benga ange de l'église donc pasteur nayo mokambi nayo au PCA au commis requête nayo ceux qui peut aux en église morote fixe au sambelaka numéro Mama Siara zawana bengaye a repeso ba directive comment est-ce que ça là pour que le 20 ezala malam pour nayo pour que au bénéficier na faveur ya nzambe ya 2020. Mama Siara, mot de la fin nayo pour na émission. Ok, mot de la fin nanga, merci quand la bande konyo so bozolanda aux en a problème mais au tungisa yo au tamboli mingo Mama Siara parce que ça batum subalelaka hein. Batum subalelaka vraiment mettre au cœur le bango na TVT do yom to tambolo Mama Siara donc na dans besoin problème mais au tungisa nga boyo ndeko ozolanda aux en a problème etali libala na yo etali kobote etali mikanda na yo famille na bido zo simba te ba lien familial. Donc au moins on a quatre famille bino bobala raté soko ozu chance obala obota te et ça la marana ba vie ba te belé pe na ba famille belé ba prière et belé to sala pona bato ezan babilo comme suba kunda na kata lupongo ko mona bato na so baza ba swana kaka bo uti famille moko libota mama boyo kanezate ko swana be compréhension chaque jour na kata libala makambezo simbate donc numéro Mama Siara mbo yangwana bo benga to ko bonde nzamba pesa biso ba directive. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato nyos bolandi biso. Merci beaucoup. Tout le monde n'a pas émission. Mama Siara s'est préparé toi une émission pour parler sur les liens d'âme. Ba lien et tous les sortes de liens au ekanga et dans la famille na musala partout donc au lukato parler sur parce que de kwebele bazo souffrir vraiment bazo bateau que pas sur les autres na sauce vraiment émission comme na souka bino besoin qui grâce ya kolanda biso kolo ya tolo na se kolo ya mama Anne Kalambai nzambe ya papa Carlos Kalambai nzambe ya prophète Erika Son nzambe ya ngamoko Francine Noble nzambe ya Mama Siara Mboyo apambola bino
kimia nkolo ezala mabote na bino. Au revoir.